koyebisa biso Mama Shakembo azali ambassadrice oyo azali wana pona ko servir peuple to azali wana kaka po ndenge ezalaki na tango ya Mobutu soki batindi yo ozali ambassadeur na libanda ya mboka oyekaka po ovandaka na bureau na yo climatisé bato bayebi kaka ite yo ozali mokonzi alors que moment oyo ezali moment oyo il faut qu'on servir peuple bino bolingi kaka ite bato nyonso tu na poto awa bakoma bakuluna bino bolingi kaka ite peuple nyonso tu congolais abanda kotomboka lobaka n'importe quoi liboso ya bakamera nde wana nde boloba ete non après bokomi koloba ete bato wana bazali bavoyou sikoyo na makambo ya bapaseport bandeko ata bino moko oyo likambo oyo ezala meme balma bazali kokamwa eza kutu na alma moko apesi ide alobi ete soki bakongole bakoluka basala basangana baluka kaka avocat moko oyo akotraduire dossier na niveau ya justice contre ambassade ya la République démocratique du Congo po ndenge bato baperdre bamisala na bango bato ebele bazwi baproblème vraiment bato bazali koréagir bazali koloba olie ete bopesa mpe bozali na site internet olie kopesa raison kokomata raison moko bolobi ete bon bapasseport soki ezali koumela raison ezali boye bopesaka raison te mais suka na yango bafuite moko euti kobima po ete balobi eke baradio trottoir ya bakongolais nde ezalaka bainformation ya solo bafuite moko euti kobima balobi ete paraît-il bambongo ya bato ya bakongolais bafutaka mpona bapasseport bato to basali ya ambassade ya RDC na Berlin baturnaka nanu mbongo wana basalelaka yango après babénéfice wana nde bazwaka bakomi kokomande bapasseport ndambu vraiment soki ezali boye ezali mawa bino nde mutu bozali koboma mboka bozali na susi ya mboka te banomaki bino mpo bosala mosala ya l'État mais banomaki bino te ke mpo bobanda kosala commerce na bambongo ya bato oyo bazali kofuta ya bapasseport makambo soki tozali koloba yango ezali kaka fuite oyo ebimi na bino moko bato ya kati il faut koloba parce que tokoki kobomba te po ete trop c'est trop makambo bozali kosala na bapeuple ezali malamu te toboyi lobilobi bapeuple congolais bakoma kosala batrouble alors que bapeuple ebele lelo babongoli makanisi na bango ya mabe bazalaki na yango balobi ete baservir président na biso lelo Joseph Kabila mpe gouvernement na ye mais oyo bino bato ya ambassade ya Berlin bozali kosala ezali bozali kosalela mosala ya l'État ou bien bokomi kotourne nde bambongo ya bato bazali kopesa bino mpona bapasseport bandeko botala ta bino moko resi wana depuis moto asalisa passeport depuis 8e mois ti lelo passeport eyaka te yango passeport yango ezala mpina lela po ete ezwa mikolo ebele boye epuis moto moko te na ambassade ya Congo azali kose soucie nango bandeko ndenge nazali koloba bongai mama kozali liboso ya mesa esika nazali koloba nazali na baresi ya bato ebele oyo bafutaki bambongo na bango na ndenge ya maboko boye epai ya monsieur Patrick Liaou oyo ezali likambo mosusu ya kobomba te po ntango nga nazali koloba boye nazali na assurance soki nazali kotombola mongongo mpe naloba nazali na assurance mpe nazali na belema nyonso na maboko ndeko oyo ezali makambo ya mboka lelo toboyi ete lokumu ya mboka na biso ekufa mpe lelo bato babanda koloba n'importe quoi mpona mboka na biso balimo meme bakomi kokamwa likambo oyo makambo oyo ekomi kolobama na sese bango moko bato ya ambassade bavandi na bango ekomi nde sikoyo bato bayaka kotuna bato ya radio Jumel Mil on dirait biso nde moto tosalisaka bapasseport wana nyonso mpona nini bato bakomi kokanisa lokola biso topesaka baémission koloba kaka makambo oyo ya malamu ezali koleka na Congo bango bazali kokanisa ete biso mpe tokoki tozali koprotege bamakambo ya mabe ezali koleka na ambassade alors que bato ya ambassade ntango basalaka bapasseport toyebi kutu te vraiment ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba